donation ou partage, chapelet de Saint-Joseph. Offrande contributif. Merci beaucoup. Tobeteli bango sous ma boko makasi ko sala bango bien. Faut encourager ba mama baza initiative ya robongisa paroisse ya robakisa lisusu bopeto likolo bopeto to sala déjà. C'est une belle initiative. J'invite directement un groupe de danse. La joie, toutes les communautés nous disons, voyez.
Voilà, c'est là pour embellir encore cette soirée magistrale. Les méchants seront détruits, tout ce qui est corrompu sera brûlé et la terre sera cette grande espérance des enfants de Dieu. Le méga concert de présentation de l'album nommé Akozonga de M. l'abbé Joseph Andy Matimbo, que nous appelons artistiquement Andijos, d'où l'origine d'Andijos en louange. Et pour nous, un moment d'interpellation pour que chacun de nous puisse se convertir en vue d'une attente avec foi de Jésus-Christ. Chacun de nous doit être vigilant et prêt à travers les œuvres d'amour, de justice, de vérité et de paix pour vivre cet avènement dans la joie et non dans la crainte, car il n'y a pas de proportionnalité entre le monde présent et la félicité céleste. Que Dieu lui-même puisse descendre sa bénédiction sur cet album et les œuvres de l'abbé Joseph Matimbo. Nous les bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Boboto, à Tobénissi, les lots à côté car on a prix promotionnel. Donc, baye Sabino prix, baye na moi mon solo, pour qu'il consomme. Pour continuer le programme. Merci Tobé Téléssamo, mon conzima, beaucoup makasi. Le pliant Oyo, et Zalipe Awaliboso pour Nabiso, de plus ils ont contenir présentation, il y a album, na parcours, il y a M. l'abbé Andy Joseph Matimbo. Donc, Andy Joseph, il y a moi Tozo abrégeant Andy Jos. Andy Jos. Donc, Andy Joseph Matimbo. De pliant, ils ont été kamana. Depuis les autres, 10 000 francs. Et puis, CD, tout ça, on va CD. Tout ça, on va faire jusqu'à mettre au moment opportun.
toyebi ke bandeko mingi toza mingi so na ba DVD yango to mais là ya kolia parce que c'est déjà une activité culturelle, ça notre vie, l'homme parmi lesquels repose Thank you.
la chorale Regina Celli. Regina Celli. C'est une chorale française de la paroisse, latino-française, si je puis dire ainsi. Voilà. Et pendant que Regina Celli a Pélissa Mouinda déjà va pousser un peu derrière le podium parce qu'on court derrière les temps. Pélissa Mouinda, mettez-vous déjà derrière le podium. J'insiste, la meilleure chorale sera primée à la fin. Il y aura une récompense.
Regina maboko makasi. Voilà. Chorale Elikia, oh, ça là déjà c'est ma photo. Chorale Elikia. Chorale Elikia, Chorale Elikia. Sale
Moula. Voilà. Merci. Merci. On peut déjà descendre. Voilà. Nous saluons votre descente. Merci beaucoup. Merci de l'avoir emballé. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes impeccable. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci. Saluons la présence du DPL de la paroisse. Ekolukia. Président de liturgie. Ekolukia. Délégué. La présence de Alko Atumenga, auteur-compositeur de musique sacrée dans l'archidiocèse de Kinshasa. Il est certainement compositeur de plusieurs chansons de notre archidiocèse. Il est bien présent. Il fera aussi lever les rideaux avant d'accueillir M. l'abbé Andéjos. Frère Alko Atumenga, nous saluons votre présence ici dans cet espace. Yo, Mokonzi, Nakumisi, Yo, Mokonzi, Yawe Monamaso, Yo Saneli, Ozwa Lokumu. Oya masoyo saleli ngai na bomoi na ngai mobimba isi yokolo. Oya masoyo saleli ngai na bomoi na ngai mobimba isi yamwe mpona masoko isi yosali na bomoi na ngai yopesi ngai mpema yawe yopesi nga bomoi polo. Natondi yo botondi, swana yo lokumu, na maso salelinga, na sale lokote yawe, opesinga impemba, opesinga bomo, na bolingo na yo. Natondi yo botondi, swana yo lokumu, na maso salelinga, na sale lokote yawe, opesinga impemba, opesinga bomo, na bolingo na yo. Soyez devant le poteau, derrière le poteau.
bino bamboka olakisanga ndenge nini nakoyembela mokonzi olote parata bizali bya ye biso bya mokili bizali bya ye Nzambe na bomoi na yo na bomoi na yo kumisa Nzambe na bomoi na yo na bomoi na yo ekumisa Nzambe na kobeta maboko 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 wapie kumisa Nzambe na kobete maboko Yesu kola ekumisa Nzambe na kobete milolo ekumisa Nzambe na kobete milolo ekumisa Nzambe na kobete milolo Merci Coral et Lucas, merci. Voilà, Tokiti, Coral et Lucas. Voilà, Coral et Lucas, oui. Merci, merci. Merci Coral et Lucas. Merci. Là, nous assistons à la présence de la chorale Cœur Immaculé. C'est la plus jeune chorale de la paroisse Cœur Immaculé de Marie Maestro. Cette chorale n'a que 5 ans depuis et qu'elle a vu les jours. Voilà, c'est une chorale dominée par les jeunes. Et voilà, ces jeunes ont prévu un spectacle magnifique pour nous égayer. Mababa
na biso olingi Yesu kwate otindi Yesu Kristo mwana se moko wayo akufa na bubuze amema masumu mama nakoma mwana nzambe na ye nzela ya lobingo akisi na biso olingi Yesu kwate otindi Yesu Kristo mwana se moko wayo akufa na bubuze amema masumu mama nakoma mwana nzambe na ye nzela ya lobingo Moral Rosario et après on va clôturer avec Jericho. Moral Rosario, vous allez maintenant sur la podium. Rosario, et on va clôturer avec Jericho. Moral Rosario. A maman Rosario. Merci Cœur Immaculé, merci. Maman Rosario de Poussani. Rosario, ça c'était la chorale Cœur Immaculé de Marie. On prend la chorale Rosario et puis on va clôturer avec la chorale Jericho. Ça sera la toute dernière chorale à prester. Merci, merci chorale Cœur Immaculé de Marie, merci. Mathimo va faire son entrée ici dans cet espace bien disposé pour lui avec toute son équipe. Avant cela, le frère Alco aussi va venir pour nous bouger un tout petit peu les frères. Voilà, ça c'est la chorale Jericho.
lele Bola kesanga negenele Komesa mokonzi Oloto parata Ozoria mokili Isale biaye Voilà ma bonne pour la chorale Jéricho. C'est l'hymne de chorale la plus disciplinée. Donc on va respecter le temps. En tout cas, on va se remercier pour ça. Merci pour ça. Voilà. L'attention monte des gens d'écran parce qu'on a vraiment la soif inextinguible de voir et de vivre sur scène l'arrivée de M. Nabé Indigence Matingo. Voilà, on a clôturé avec cette... nalobi bakousin na bacousine te bana mama oyo batiki maboko na se baza bacousin baza bacousine vrai trésor Mutepa topesi merci na sango asepelaki tosangana lelo Jésus Maria
Tozelaki Abe Andi Tozelaki Aye Akuzunga Ngo Tozelaki. Voilà, tu me bête la maboko pour la bisognoso. Méga concert au goût au rapi. Voilà, rapidement je fais appel. Vous mettez là. Quand on a bébé là parce que le mois beaucoup mieux. C'est ça, ça c'est fort. Et voilà, il y a ce partenaire. De côté de 5 jusqu'à 1 terme. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0.
ezaka otela bakangi ozana mwana wa David.
Pour soutenir Abbé Joseph Matimbo. Dr. Akili Bosso, Basango Nyonso Tobini na ye. Zambe hayaki awana mokili yene liloba akomaki moto boya kobikisa moto wa masu yene nzela ya bomoi malobiko azali kuna kolobokola mobali la Nzambe tata ndeya lisusu kokatolika molia plato baso akozonga Yesu Masia mwana la Nzambe akozonga moboyo moye balite akozonga Yesu Masia akozonga mwana la Nzambe akozonga moboyo moye balite mokolo yango ekozala lokola mokolo ya Noe liboso ya mpela enene bato bakolia bakomela mpe kobalana kino mokolo Noe ingelaki yo masuwa bazalaki kokanisa likambo lioko te mpela esilisi bango baso ekozala se bongo mokolo ya boyei ya bala moto akozonga Yesu Masia akozonga mwana la Nzambe akozonga mokolo moye banite akozonga Yesu Masia akozonga mwana la Nzambe akozonga mokolo moye banite avec son corps glorieux, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra dans sa gloire pour nous juger. Personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Soyons donc vigilants en vivant dans l'amour, la justice, la vérité, l'amour envers nos prochains. Bobo Kengele, Zambi, Boyebite mokolo nini, mokonzi wa bino akoya. Boyeba malamu, sokokolo andako ayebaki. Omonga nini, boyiba koya na butu. Bele akengelaki, pe apekisaki moyibi kukandako. Bomo bino lokola, bozala na bokengi. Akozonga, akozonga, mwana la Nzambe. Akozonga, mokolo moye banite. Akozonga, Yesu Masia. Akozonga, mwana la Nzambe. Akozonga, mokolo moye banite.
Être prêt, c'est vivre dans l'amour, la justice, la vérité envers nos prochains. Voilà les messages par rapport à cette chanson. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tobeti Maboko Makasi. Maboko,
Mais je crois que à Totikali Boye, Tozali Bandeko, il y a cœur immaculé de Marie. Bon, biso basango, Tozalakane Sengo, Soki Baboti Babiso, Bazali Nabomoy. Tozalakane Sengo Mingi. Yango na ko présenter bino. Papa Yabe Joseph Matimbo Ye. Papa Longonya, Ozwa lokumu okumi sama. Na ndenge mwana na yo azali koyemba kitoko mingi to sepeli. Mama pe azali awa. Mama ozwa lokumu kumi sama. Nzamba ozwa lokumu ndenge boye. Concert ya mwana. Merci. Boboto Ezalake Sengo de jury attestant que la chorale qui a distingué, qui a bien presté, qui a été impeccable, qui a été sensationnelle, qui a été merveilleuse, qui a remporté le concours de cette édition, le cours de ce méga concert de l'album de Abbé José Matimbo Andy Joseph, c'est la chorale Regina Charlie. Na kombo ya Yesu Kristu mwana, na kombo ya Elimo Santu, na kopesa trofeye na chorale Regina Charlie ba gagner compétition et dirigeant azali wapi.
nani